azoya bazosala eloko te mais ministre ya sport akanisela biso oyo tozopesa liboso na bango so tolandi kuluna eza na eloko te voilà babakisela biso terrain pelouse mpo ya kobeta pourquoi pas tokobeta na te mpe mazembe pourquoi pas tokobeta na Real Madrid pourquoi pas tokobata na équipe nationale léopard ndeti Fiston Mayele tobeta ndeti Shadrack Kapolo tobeta mpe na bajoueur mpe esengeli mpo na chose na nsima wana uta azobilanga banani nayebi te banani na kati ya stade mayele ekalela mpasi alibilanga ne awa nayebi te non. Bonjour, bonsoir à tous sur Internet et YouTube. Yabiso Podcast, en tout cas un grand merci à vous. Internet Nabiso et puis abonné Nabiso, on a confiance. Bozope Sabiso et surtout que l'émission et Bandeli Tina Souka vraiment et Zosa la pena et Kitoko Makasi. Commentaire Nabino surtout ce que nous voulons. Votre commentaire. Et quant à mon votre humble serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414. Si ma caméra, je suis avec Josué Mbungu, mon Tchangouli Sanzame na Bengakaye. Voilà, le lo awa to kiti bongo na stade du 30 juin au Zomi bongo na Kikwiti ville. Ils ont bongo na Kikwiti ville donc première stade au Zabongo na Kikwiti. Yango yo stade du 30 juin to panzanteke awa to solula awa stade du 30 juin au boyebi ba natif ya Kikwiti. Bao bakenda bongo London City, bao bakenda bongo Paris, bao bakenda bongo Belgique, Bruxelles, bao bakenda bongo Amsterdam, bao pe baza bongo na ville province ya Kinshasa. Bota la stade na bino yango yo, stade 30 juin oyo bongo awa na Kikwiti na province ya Kwilu. Stade oyo pare ezalaka boyete. Alors na robeta masolonga morote, na robeta masolonga morote batu pena ba natif ya stade awa du 30 juin aussi ba bimisa pena ba joueur makasi et puis deux équipes mo bazala awa ba pena somo aussi vutuka na makila kwa vita imana na bango awa soki vutuka en plus vutuka pa tsaka pe mulunge kuna na kina tsaka pe ba imana mulunge tsaka pe ba aspect là mulunge donc vutuka na makila terrain na bango pena yango. Alors toko solo la na population et puis mingi na moni pe ancien joueur bazawana toko sola vraiment abetela biso lisola stade na bango comment pour na nini et pourquoi stade na bango batikango na niveau ndeko je suis kota la pe stade o eza pena malamingi zo pena na sima na sika pena mona ba oyi bato balinga na ndembo bato balinga pena ndembo to mo pena ba kota la pe moi quelques matchs peso beta awa kaka ndenge zalaka donc stade 30 jours na bino yango yo na ko solo la pena ba natif vraiment il y a Mabele Oyo donc stade 30 juin ils ont bongo na Kikwiti précisément na commune ya Lokolela donc ils ont na commune ya Lokolela na solo là na ba ancien joueur et puis to beta moi mukenteke vous appelez malam mingi et ça la peine bien donc restez toujours branchés ndeka zalaka. Bonjour père. Oui, bonjour papa. Comment on est papa? Comme on a Sadam Mwaka naza président et ancien joueur tellement bengi président ancien joueur de signifie naza mobeti ndembo ya kala donc na beta bale na Mabele Oyo na kata stade à 30 juin na province ya Grand Bandundu on ezali Grand Bandundu to bima libanda na beta na Vutuka na beta na Makila na beta na Ange Noir capitaine na Ange Noir capitaine ya Mavutuka na Makila na beta donc na beta na Inter na Kinshasa naza parmi ba présélectionné à équipe nationale à Léopard donc ba histoire c'est Sadam Mwaka ancien joueur ya Kikwiti mwana Kikwiti pena mwana Mabele. OK, merci beaucoup Ganjogo o meka mpe ko betela biso nanu lisolo ya stade 30 juin. Bon solo à stade à 30 juin je pense bien que bomoni yango lelo na bomoni yango lelo boye stade oyo et banda kala so apesa kombo ya 30 juin. Ça signifie que les stades de Salema déjà banda kala et demi ça va jouer rebelle ba jogo rebelle l'équipe est belé et yebani mokili mobimba net nazo exemple ya doyen abiso a train kabokolo un ancien léopard à Uta Awa Takinga ancien léopard à Uta Awa et belé ba Uta na Mabele Oyo stade nabiso ya 30 juin ndebo monde na niveau oyo ya lelo et bimisa ba équipe est belé oyo et ça la fierté ya pays nabiso na ba jouer rebelle ba ça la fierté ya pays nabiso. Mais malheureusement stade nabiso na niveau au beaucoup tiango lelo eza na santé ça signifie que stade ezalaki boyete ndebo moni ezalaki boyete mais soyo komi lelo boye eza na santé na santé on a isa par rapport ya nini par rapport ya ba politiciens ya mboka nabiso Mabele nabiso ya Congo
bayaki balobi bazobongisa stade nde air babandi kobongisa stade batika stade na niveau oyo donc ti lelo stade etikala awa mais ba compétition nationale ezoya kobetama awa ba match ba ligue 2 ezoya kobetama awa na état ya o terrain ezali yango wana vraiment en tant que président ba ancien joueur le seba na biso ezala ke ba konzi na biso ya mboka ba politicien na biso ya mboka ndenge bokuta stade na biso na niveau ezalaki wana na ndenge bobanda ko sala stade oyo ti lelo ekoma na niveau oyo to senga que vraiment ceux qui souci ya mabele ezali parce que encadrement ya jeunesse ezo dépendre na biso baya bakomisa bazongisa bakomisa stade oyo ya province ya Kwilu ndenge ba stade mususu ezali demande na biso eza ngona ba ko finaliser musala ya stade oyo parce que stade gotika à niveau haute to za 0 km na Kinshasa à 525 nzela ezali soki na kati ya province ya Kwilu ville na précisément na ville ya Kikwit tona ba stade ya bien awa na minute oyo pourquoi pas ndenge tozo kana ko organiser Coupe d'Afrique en 2028 facilité kozala tozana ba hôtel ya bien nzele za bien vie eza moins cher tozana ba stade ya bien pour ba match mususu ya kane ko betama awa be équipe ne ozana facilité au lieu que bazo ba vol ba kende Lubumbashi ba kende Goma mais facilement bazuka bis butu moko baza awa baye ko beta match awa yango to senga na ba konzi mboka vraiment sincèrement boya bo kanitela biso Kikwit bo bongisela biso stade bo zongisela biso stade na niveau oyo stade ko zala olympique et ko zala ba critères réels au FIFA kondima pour que ba jeune na biso to mekamuke ko sunga bango parce que bazana badon ils étaient à classe ka otangika classe obimi mutu te football le so pesa mbongo no football le comme business no parce que batu bana ba comme Leonas wa exemple ya Turam azana bana mi balé o bazo beta balle pourquoi tu bango te basela biologie basela médecine ma tia on a football tala ba talent ngezo kufa na Kikwit parce que encadrement ya jeunesse ezate yango na osenga vraiment na ba ancien joueur nyonso ya ville ya Kikwit ndenge tozana kati ya groupe ndenge to che makanisi na biso pour que football na biso ya Kikwit etombama vraiment mutu la mutu place ozana poto ndeto solo na poto na groupe na biso vision wana objectif wana esprit wana ezala tozala ka moko pour que tombe à encadrer jeunesse na biso pour que football na biso etombama papa journaliste na osenga na yo tala na libanda kuna place bana na bazali to meka pe to pousse na to solo na biso place bana wana bazali omoni bana wana jeunesse wana ce sont des footballeurs mais awa tozana école de foot ezate encadrement ya ba jeune oyo oleba bima balobi bakuluna ba balobi ba miyibi basala boye to encadrer bango na nini na football monde ba fandi awa ce sont des cadets ba joueurs nde ba fandi awa ba cadets donc tout ça là effort pour que to encadrer jeunesse oyo lobi ba s'exprimer ba comme abatu na football fierté ya et c'est la fierté nini ya mabele na biso fierté ya ville ya Kikwit fierté ya province ya Kwilu ya bande ya Grand Bandundu fierté ya RDC mais c'est otika bana oyo na niveau bana posa ko beta bal bana ba don o ba botami na mongo mais so encadrement ezate bano ba koma banani donc et ça vraiment et ça passe yango to senga vraiment na ba konzamboka bokanisa ville ya Kikwit pour na stade na biso boya to silisa stade na biso ensemble na bino wera beta concert wana kata ville ya Kikwit oui ranson asa ressortissant ya ville ya Kikwit oui rabeta concert alors bimbongo nazo beta concert oyo nyonso zo kende po basilisa nini stade mais banda oui rabeta concert na Kazamba mbongo wana to mona angote to wana ba politicien Adolphe Muzitu stade oyo mutabanda ngo mais asilisa angote ta niveau atika ngo et Berant Kolongela bazali ba ressortissant ya ville ya Kikwit ba ya André Kimbuta bazali ressortissant à ville à Kikwit awa baza belé sur la tangi ba komba baza belé ba politicien na biso ya Kikwit ya RDC ba ressortissant à ville à Kikwit mais ba kanisa vraiment pour la jeunesse ya ville à Kikwit parce que ba lobi que sans jeunesse le futur est nul donc vraiment et loko na ko senga la minute eza yango donc voilà ndenge kaka gancho auti koloba koyeba vraiment ko cadrer jeunesse congolais et surtout ba footballeur c'est très important ndenge ba auti kola sabiso bana wana baza bongo na école de foot alors ce qui terrain eza na ba
disposition à bien et que ça peine malamu. En tout cas, Didier Bidimbo, excellence, ministre sport. En tout cas, pour l'ande là vraiment stade dans tous les 26 provinces, il y a RD Congo et que ça peine malamu. C'est 30 juin, stade 30 juin en vraiment awa na Kikwiti stade na bango et je crois que au stade ali bosso awa na Kikwiti. Il y a liboso ya ngoyo stade to bimi o baba grand jogo babimi ba uti awa stade na biso liboso ya ngoyo. O eza ya Kazamba, eza deuxième stade o bazana rotonga, eza na santé. Mais banda babanda ngo o to kende 4e année eza ka bongo etelema bongo pe. Nanu eselate. Wana nde bazo tonga nde eza na Kazamba. Na Kazamba o 4e année etikala ka bongo. Donc nde batika o pende bani batika pe o ya Kazamba kuna. Est-ce que o ya Kazamba pe ba match ba nobeta à l'époque? À l'époque banda ki yango basala ka clôture ya pamba. Ba match mike bando betama. Mais ba kangi yango ba sala stade moko olympique na ba critère ya FIFA. Banda ba kanga stade wana évolution ya stade wana ezala te stade comme bloqué. To senga na papa ya Chichi, papa Tshisekedi le président de la République, président Nabiso ya Fati, béton. Bana ki kwito lela yoke la biso. Encadrement jeunesse, football, ministre Nabiso sport, te dit que Didier Bidimbo, ça Bidimbo toujours aussi la Bidimbo. Kanise la biso bana ki kwiti pour na stade, ça na stade té. Ba stade Nabiso no ça écouter na sentier. S'il c'est la biso. OK. Merci bien. Est-ce que à l'époque les alaka ba pelouse, les alaka to les alaka sablé carboy. Ba pelouse les alaka stade de pelouse na pelouse naturelle. Donc pelouse vraiment naturelle o pena ya nzambe pena ezalaki bongo mais soko telango na musika au moins on appelle synthétique. Donc synthétique vraiment. Mais erka ba politicien ba continue mamba sport ba ye o bazotonga ba longola pelouse o nyonso ba bandika ba fondation biloko nde o mona boye tindenge petere o ekoma mabele te ezali mabele te ezali vraiment pelouse pena na pelouse ya nzambe pena ya kitoko donc ouais tu synthétique ezalaki te tobetango à l'aise totango sabal à l'aise tokende à l'aise donc yango de permettre biso to bimi libanda tout na synthétique to na problème ata mon côté mais lelo banda ba politicien ba kota na kati ya mabele na football ça de comme boy yango to senga bango ba commission yango boy bazonga pe basala nini bazongisa ngo batela biso yango na ba critères réels au jeunesse oyo ba ko exprimer tana ba jeunesse bana bazawana. OK, merci beaucoup. Présenter bango les arabiens. Venez les enfants. Bakade bebaya. Voilà. Jeunesse oyo bana na biso. Bana oyo toujours encadré pour que lobby bazana talent. Bazana talent et bazana don on nzamba pesa bango. Mais moyen to négliger don wana ezate. Biso en tant que ancien joueur na ba difficulté énorme to zanango, na ba problème to zanango ebele toujours encadré bana oyo pour que don wana au lieu que kufa mais ebi magnifique que na ba difficulté ebi ma pour servir mboko na biso. Nazo so exemple ya joueur to benga Fiston Mayele lelo. Fiston Mayele kalala abotami na kinité mais auti libanda azalaki na don na ye azalaki na don ya bale auti libanda aye vita a exploser na vita lelo zo servir RDC. Donc ça signifie que ba don on est un peu partout. Mais ce que tu sais étouffer ba don oyo bana basala ngo jeunesse basala ngo lelo tozo étouffer ba don wana ya jeunesse na biso ça signifie que tozo perdre na kati ya RDC vision le comité telanga ba binationaux o ba botami na poto mais ba botami na kati ya Congo est-ce que basala ba don en football te est-ce que ba ko beta balle te ba ko na niveau wana te lelo te beti match contre Sénégal donc pour le match mais mon père ko pesa biso fierté avec ko pesa biso plaisir alongol biso passe na moto bezana nani Fiston non Fiston Mayele non Fiston Mayele abotama na kinité a utapé libanda na province mais c'est la fierté ma belle mon ba RDC pourquoi pas bana oyo yango to senga vraiment na ba konzamboka ministre à sport ancien joueur Sajika izoya solidarité des anciens joueurs de Kikwit donc tozo bunda pour na football na biso ya Kikwit bana bazali na yebite ceux qui repèrent sa opportunité na bana ba meka pe ko ba souci na bango na kati ya ville ya Kikwit ezani. OK, merci beaucoup Nabandi na loboko na nga ya moi si bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. OK, merci beaucoup. Comment on a dit? Domangwaya. OK, merci beaucoup. Le roi toza vraiment na kati ya Kikwit. Donc na ngona lopoto te photo ke no be na nenga bandinga vraiment. Na ndinga lo ba pe ki Congo. Moi tout ba. OK, merci beaucoup. Pesa na ata moi mbote mona ba o ba la na biso na minute ma eza mingi na ki Congo. Moi pesa mbote ba kamadi ya eza munu moi mwana Kikwit epesa ba kamadi no sezamba mama
Nano so examen pesa ba mbote mingi. OK. Merci beaucoup. Yo beta na club ni. Moi bula na Vutuka Junior. Vutuka Junior. Vous s'entraînez en ndeni awa na terrain ba condition mne za ndeni. Tout ça bete salaire tout bien mais pas chinde na betu ba terrain ba botim. C'est muta soutenir penza normalement aye mona na vie. Mais bete tu me couper ça na kimango. Ta ba jeune mingi ki couper ça la ba base mais bete tu me couper ça na tout bunda ta na ya c'est du katola be kivo kina. Bete so pa muta soutenir betu bien sunga betu atana ndambu. Bete entraîneur betu bien mais qui me faut betu ba botim ba vares ba bima mingi. Bete na courage vraiment ça la pa bimi na bete so pa muta soutenir betu vraiment bien na makama bete ça. Donc courage vraiment il y a ko servir mboka ya faire mouiller maillot et ils vraiment mais conditions ya ko ça ba entraînement et puis ba équipement ezate. OK penza fait courage vraiment quel est. Comme appelle le roi Cédric Bakam. OK vraiment. Le roi fiston Mayele Kalala. OK vraiment mais muta soutenir vraiment OK vraiment fait. Ba natif makasi ba salara le rôle ba ceux qui te ex ministre il y a Premier ministre na biso lokola Adolphe Muzito yepe mwana mabele atamo lettre mo ezate boke tikela tana grand hôtel na ya Kikuta. Pas une idée me pese tumpi betu ve sal betu va so sambe muta volonté vraiment il avait soutenir betu c'est quoi en toi là betu so pas muta volonté à soutenir na betu na peut-être me koloper ça na mama football betu so pas muta volonté va soutenir betu. Merci beaucoup Azaye Moroté naza pena jeune frère na biso. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Bonjour. Bonjour, comment moi solo et comment vous évoluez? Ah, je pose à Vutuka. Oui. Vutuka cadet. Non, junior. Vutuka junior. OK, merci bien. Maintenant les solo nous s'entraîner en nengeni ba difficulté ni bozana ngo awa na terrain na bino mais beaucoup plus solo que na ki Congo ça ne pose pas de problème. Bon, maintenant ba difficulté mingi mais on a bete lo ma na banani montuka bo souvenir beto. Bete travailler avec bien, bete pina coach bien, a peut ba travaux bien mais qui m'a dit faut être comme tu l'as capomé tout baba vares na ba botim ba plo kele mais bi mankande ke ba plo na ba kon bi mankande v on a moins le mal ba président na beto en football au soutenir beto na ba makamba était sale beto me pia courage ka na ba ina yankaka on a beto ndine te kusa ete bulara balwa beto be buya makamba kunwana ya usala makamba je bien mbi honnêtement vous êtes me du pesa na football. Oui, on a été le Maroc pour soutenir le Bétouak. OK. Merci bien. T'as la caméra. Lancez un message clé dans le ministre sport excellence Didier Bidimbu Kevu Chali. Donc le basco message moro clé pour na mingi pour na terrain na bino lancer message pas ministre sport excellence Didier Bidimbu. Même en Congo ça ne pose pas de problème hein. Merci pour la parole. Bété le Maroc na président avec toi football. À soutenir beto na équipe bete vena terrain au bout de la balle kana moi ici à moi bolo kuisa bo idikile tout terrain terrain vanda yo mais terrain ta moi me kuma bonde weekend avec bien donc bete lo la ba terrain ba mputa mingi on a moi kusa kana moi kele à soutenir beto idikile tout terrain qui ma parole en vana tout baroy. OK. Merci bien namoni pe ba massa jogo bo vana bino na sepe de ki to makasi massa ba namoni ba massa pe. Donc bangonde sko ba cadet. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Ricky. Ricky. Oui. Yo cause la Ricky Toulengue. Hein? OK. Merci beaucoup. Yo beta na équipe ni. Beta na Vutuka. Vutuka cadet. Oui. OK, merci bien ba conditions za ndeni na ba bo s'entraîner na ndeni ba difficulté ni bo za nango etant que bino ba na cadet ya Vutuka. Ezala nango bien. Ils sont dans la physique. Et là on est quoi empêcher biso ça. T'as la caméra? Ba bochim. Ba vase nde biso ba cadet. Tozala ngo nante. Angona na senga na ba président na biso. Ba somela biso ba bochim. Na ba vares poto ba na salle d'entraînement. OK. Merci beaucoup donc bosenga ba bosenga soutien d'abord équipement na bino et ba botine ba vares bo sala pena entraînement na ndenge longo bani pour que lobby bo faire mouiller maillot il y a le part de la RDC ba no benga bino pe ba parce que boza ba futur le part c'est ça non? OK. Merci. Maintenant pour na terrain pour na terrain na bino. Terrain ezango bien mais so to beta balé to zoka. Zoka. Angana to senga ba bongsala biso terrain. OK.
Merci bien. Mingi. Comment on est, papa? Comment on a Kamana Jansi, on a bêta à Djogo Nzonzi. Kade Pega Vutuka. Na bêta na As Vutuka Yakade. As Vutuka Yakade. Ok, merci beaucoup. T'as la caméra. Lancer message na ministre sport excellence Didier Bidimbu et pour na muninga lobé déjà marambu ya équipement. Maintenant yo lancer message pour na terrain na bino ya 30 juin ndenge za ko beba. Oyebisi ministre sport ne. Abisi ministre sport pour na terrain na biso en tout cas ba bongisa biso terrain tozana terrain ko beta la balle te. Terrain tozana ngo zelo ebele mabanga biloko moko ya danger na kati ya terrain pour ministre asunga biso soki te ba camarade na biso ebele bazokoma bakuluna bazobunda bazosala eloko moko ezosebisa bato te bapara bazomona pasi kobimisa mbongo na bakasho mais biso topesi na football mpe ministre akanisela biso mpo tozoloba baebele bazoyoka biso te tozoloba badepute bazoya bazosala eloko te mais ministre sport akanisela biso oyo tozopesa liboso na bango so tolandi kuluna eza na eloko te voilà babakisela biso terrain pelouse mpo ya kobeta pourquoi pas tokobeta na te mpe mazembe pourquoi pas tokobeta na Real Madrid pourquoi pas tokomata na équipe nationale Léopard ndeti Fiston Mayele tobeta ndeti Shadrack Kakolo tobeta mpe na bajoueur oyo esengeli mpo na Léopard eloko nazoloba yango wana. Wow, en tout cas message aux apena une très belle message na excellence ministre des sports Didier Bidimbu en tout cas kolandela vraiment ba terrain na 26 provinces ya moko na biso Congo tala terrain 30 jours ebimisa ba jogo belé 30 jours bozo monaka awa Vutuka makila ezaki soke kiti na ville province ya Kinshasa so bazo beta pena na vite tona imana ba noko tia pena mulunge ya ko sala kute mais tala le terrain na bango ndenge zali terrain vraiment mama trop kolandela yango ko bongisa za pena mala mingi na habité soki quand Joko akope ko bakisamo liloba et ko zala pena bien donc voilà quoi. Bonjour. Ouais, merci beaucoup, bonjour. On s'est présenté. Tite Kimana, ancien joueur en général qui quitte, ancien Istapé. Donc, tout ça dans ma belle. On a parlé mingi sur l'organisation de Sali Awa, ancien joueur. ASJK, solidarité des anciens joueurs de Kikwit. Donc, nous avons mingi yango parce que dans le moment où yo, tout ce que la statut de Silici, tout ce équipement provisoire et dirigé ça déjà en place. Après, nous avons évolué en rapport à Baningam Soubazana, Kinshasa, Bazana, Liban Mboka. En fait, quand les labus sont que non, nous avons été les balango awawa, si les lois ont été. Donc, jeunesse est un peu perdue. Tu as remarqué que comme plus Bakuluna, Balingi Kotanga, Balingi football, alors que football est éducation, ou surtout qu'on est éducation là nous. Nous avons dit bon, tu as un peu promouvoir football wana tout là. Na miketo ozanango ya minene pe ko ya na sima ba konza mboka ba soutenir biso pour que to meka pe ko organiser pe ko améliorer conditions de football ya jeune na nous puis ba ko mata parce que sans jeunesse en tout cas ba senior ba zapene sigate il faut que banango dès la base to préparer en base bien finalement tout le monde est dans la problème tina ba équipe ya Chan na équipe nationale tous ba joueurs tout fournir ba joueurs rebelle ya ngona pona organisation na biso tous à niveau wana mais ndenge bomonika stade ngo ils ont inachevé, ils ont vraiment impraticable. Le football moderne, ils ont raté. Basé le haut, ils s'exprimer bien, ils ont formé par défaut. Or, ce bana synthétique, ils ont un équipement bien, en tout cas, ils ont bien pour remata. Il y a toujours les Lara, il y a Didier, ministre de la Gêne, à bord à moi, les Soukotoyo. Les petits baléli, boyo ki bango, biso bampakana bango peto leli, vraiment basunga biso, bakanise la biso, en rapport na football ya awawa. Donc, il y a belé à Rossa les alliés. Football scolaire organisé en haut, il y a des quartiers, il y a des communales, tout, mais il y a moyen des athées. Avec le peu que nous aurons, en tout cas, tu as ta porte pour que tu gonfles, moi, paquet, tu me organiser en haut pour que le lobby petit, la lumière, fournir des talents dans mon équipe nationale, pourquoi pas. Donc, c'est une question que je me suis posée. Merci. Maintenant, il y a quoi moi? Tu es bien na Kataba Stade, et ça a un bureau administratif, et puis, oh, c'est une kaka, makambo ya bale. Mais la musique a formé, tu es mon. Comment tu es un joueur, ton église de la Kataba Stade. Bon, merci pour la question, Anna. C'est déplorable, hein? Les lots tu habites, Neni Bazo Kamba, Bantante football en haut. Boroyo, ils ont patrimoine à l'État. Ils ont pour la jeunesse, ils ont pour les footballeurs, pour les sportifs, tout en général. Mais comme on a présent, c'est l'église Boye, il faut l'État tel habit sur les Cambouana. Donc, ils ont le rôle à Baïbi, petit Bomouana.
place pour faire se retrouver ils ont l'église na ba pour faire poche à bateau ils ont tout te so beaucoup de vestiaire wana ils attendent l'hôtel na kazaka ba salka ba tonga et sikala bongo donc moi to lo ba mingi ezate eza politique to ebité na ba cadre nini be ba ko mona na awa mais organisation tout ça nango eza pour que maman na ici là donc finalement tu ko récupérer en et comment sport ya ba sportif donc but na bisa yango wana to récupérer sport comme ba sportif OK et ça na ba norme nango mandenge sengeli ba status OK ko mona ba stade nyonso eza bien garni ba tonga ba bongisa me oyoyo ezaka ndenge moneli ba bilanga eza koto ba pondu na ebite ya banani chose na sima wana utaso bilanga banani na ebite ya banani na kati ya stade to mayele kala la passe al bilanga ne awa na ebite soki ministre sport ordonné ba ballon na ba pondo so ba pesa ba joueur ba balaka ba pondo na ebite donc nyonso il faut elongwa et quoi peut-être ba bongisa ngo pona ba boxeur ba judoka ba sala ba entraînement awa pour tout sport terrain handball to basket et zola moi bien ba pondu bo yango te ba pondu il faut na bilanga na kati ya stade te ba église va le place na bango za na kati ya stade te donc c'est un peu déplorable et heureusement bino bo moni bo za panzisa ngo mokili mumba emo nango comme ça lobby va changer biso masolo. OK. Merci beaucoup Tomé Kepeko beta tour à 4 coins il y a stade 30 awa na Kikuti. Merci, on se touche juste après. Merci. Donc voilà, alors to kotis qu'on a 4 adversaire. Beta no lisono ya 4 adversaires za randene. Oui, toi on a 4 adversaires place ba jouer bazalaka, auto on a adversaire A. Talaka ndenge ezali. Et sentier ça bongo ba toilette ça ba douche ça mais na sentier là nous ici là té kande batika ngo isaka bongo donc le auto senga vraiment est-ce que ville net equity to ko ça na ba niveau de ba joueur ba ya awa Ligue 2 zo betama awa Ligue 2 e betama pena na terreau yo zo mona oyo Ligue 2 zo betama awa Mazemba beta na terreau oyo Vita beta na terreau oyo vestiaire na biso o vestiaire A vestiaire B za kuna or que to bimisi na gouvernement na ko lo bango na gouvernement na otanga kombo na ndinga mabete mais ba conseil de mission na gouvernement chef à parlement o cholika mwana ki a ville ya Kikwiti autorité minene babima na Kikwiti vraiment mwana ville ya Kikwiti chef à parlement o auti ko bima awa honorable Obin Minaku ville na bango yango Premier ministre Adolphe Muzito ville na bango yango abimi awa pesa député awa na ville ya Kikwiti président directeur ya cabinet ya président na Mando Choleka et Berand Kolongela ville na bango yango yo omoni sikole ko na olobana parlement tozi président parlement tozi premier ministre tozi directeur ya cabinet tozi ministre ya plan na kati ya ville ya Kikwiti awa abimi awa mais tala état o bokuti terrain na biso tala état o bokuti ba vestiaire na biso yango to senga na ba oyo baza na pouvoir bana Kikwiti baza na pouvoir et c'est la bana Kikwiti te ba libanda bakanisela mboka oyo ba don ils belé exploiter ils a vraiment ébélé ba chabiso ba cha ba jeunesse oyo na niveau moko ya bien pour ba biso oyo lelo ko nde to lo baboye sans mentir ba biso oyo soki to zala ki na sponsor na ba terrain na niveau oyo ba binga musu bazali mais lelo peut-être to za awate na Kikwiti mais tellement que to perda et loko wana to linga te jeunesse to la moteur ma beneti ba o mususu wana to lika to linga ke jeunesse na sima ba perdre yango to encadrer jeunesse oyo pour que lobby va exprimer Congo est bénéficié na ba don o bazana donc awa to na vestiaire B ta la vestiaire na biso vestiaire A plutôt ta la ndenge ezali vestiaire D yango wana kuna na ngambo. Merci ndeti na bosa na ngelo moko star nini pene makasi abima awa na Kikwiti neto tanga bongo ba politicien lokola ba Adolphe Muzito lokola ba Yande Kimbuta yango kota ba jogo star nini pena abima entre na vutuka to na makila. En tout cas wana kutu moye ngaso na lobby na otanga kombo na ngate ndé bat ba mona na image boye bazo ba bango mo wana na zoloba donc kombo na otanga mais bino mona boye ba masolo ngo ndenge ezali donc na otanga awa ba via direct abokolo ba betela ba leopard
bazana ba masa ba ancien léopard bazali ba takinga ba bima awa masa nga poloche bo Paul to betana ye masa nga to kendana léopard na présélection léopard to kendana ye baebi ba majin tango ba bima awa ba Valère Mangenda ba bima awa ba Izebola ba bima awa donc belé ba joueur o ba beti na Kinshasa wana ba Mimi Mukashi numéro 5 ya Dering ya Tembe abima awa donc to betana bango donc moi te ba isbase belé o ba utaka na difficulté oyo meti ba ke mono na kuna basé belé donc yango na osenga vraiment bo to pesa vraiment priorité na jeunesse na biso o bakene o moni biso to beta bal na beta lisolo mo e bien to beta bal to ndo beta bal na parce que ngana botami o na mwana jikuti à 100% na botami vana mabelo oyo na koli na mabelo oyo na tangi banchiki na keki na tangi banchiki na zongi na mabele na zo efre na mabele na vraiment mwana mabele donc mwana boa la pena ki china donc kishita mazungu pena ya muno yayi mutoloke lawa mais mo lomba era mo tuba be mona bampangi na betu bubu yayi beti va bula ballon ngo tuba na Kongo ça ba mpangi na mo ya ke na nganda bo comprendre chabo la pena ki Kongo beti va bula ballon na yekucha beti bula ballon souci na betu ba joueur ko vanda ba jogo ko vanda betu bula ballon betu bashika betu ko na vita betu bula ballon ko na Mazembe betu bula ballon betu ko na équipe ya nganda betu bachina nganda yekuti c'est pour être va na souci na betu manangula ballon betu tombola ballon yekuti na ba niveau mo cha Zulu mais bubwai ballon yekuti me comment ki mutindo l'équipe qui quitte awa boke la dia jeunesse a quitte parce que jeunesse qui est encadré fait bon moi baba joueur bet va so ko na Kinshasa ça veut dire ko na équipe nationale basika na nganda mais boke baba na Kinshasa boke bula ballon na quitte ya bila carte me changer boke baba na Kinshasa boke kusubula ballon na wapi na quitte or betu vision vendre betu bula ballon na quitte betu ko na Kinshasa baina bako bana insta bako bula ballon na kikwiti awa sabo ko na wapi pourquoi samnanki samu jeunesse na betu kele négliger c'est pourquoi betu baka souci na ya kutombola jeunesse ya kunangula jeunesse na betu pour que au lieu que ba joueur katoa kana Kinshasa bako sabula ballon na kikwiti awa mais jeunesse ya kikwiti mo chibo baka en charge football bo salanki boko betu ko encadrer bo bula sambo bashika bo servir payer na betu voilà un peu souci na betu ke oui. OK, merci beaucoup très cher internet chaîne YouTube Yabiso podcast en tout cas continuez toujours à s'abonner à liker à partager en tout cas ça pena alors mingi tout ça toujours à dans stade du 30 juin Zembongo na Kikuti précisément dans la commune ya Lokole là alors bon c'est un joueur bangona il fait que bazana na réunion et toti ki bangona ba participer na réunion et biso to beta moi tour pena ya stade to Laksabino stade ya 30 juin awana stade ya pardon na Kikuti ville en tout cas première stade ya ngoyo okindenge joka otiko tanga ba komba ba joueur ba beta na bango ba beta pe na ba léopard et tout consort mais ya participer en tout cas mon na kata stade to ebité so ba sambela ba joueur to nini to moni bongo église en tout cas ministre sport ko landa pena makambo na kata stade to moni bilanga balo na ba pondu to yebité donc trop merci to tambola tambola ndenge zalaka on se touche juste après merci donc voilà en tout cas ils ont vraiment participé mawa boti comme on a bon versaire il y a stade 30 juin où ils ont bon na Kikuti na commune à Lokole là en tout cas ko yeba ko bongisa yango na kata stade na ba église na kata stade bilanga ya pondu est-ce que meshakele mutakuna ki yango fista mayele kala la mutalona ki yango tonani en tout cas ko yeba sur bandes na ba stade boye pour la ka uniquement ba équipement ya imametali balé et cause à la tête on a boy ba place boté ba pondu wana botango place mo ya judo botango place mo ya karaté botango place mo ya boxe et ça la kitoko en tout cas mambo et qui n'est bien te naza pena chargé à sécurité à stade ya les 30 jours awa to sur la PKK le quoi ya chargé à sécurité mingi pena ko lobela biso mamaka talibongo stade du 30 jours moté chef. Merci presse. Comme on a dit. Comme on a Jean-Baptiste Landou ici soir. Bon, on a fandi na venu Kassai 180. Bon, on a allé charger la sécurité na kati stade wa. Ngainde na talaka stade, bon on a surveillé peu mouvement stade. Mais en tout cas, on a regret.
naza na regret ya stade oyo po ezali mpenza na comportement moko ya bien te bamire eza ya bien te bato baza kokota na bamire bazokota bazoya kosumba presque soki totamboli okomona bawese partout parche par là bawese na bawese alors yango nde nazosenga mpenza tokendaka na biso totambolaka oui yango nazosenga mpenza epai ya baministre na baresponsable tout ya awa ya kikwiti ya bandundu bameka kotala nanu position ya stade oyo po stade ekoma irnoir stade ekoma bato ewese stade ekoma banganda koteka badiamba stade ekoma babilanga ndenge outi koloba babilanga pondu banene lokola place bomoni bapondu wana ezali terrain ya handball mais lelo ekoma bilanga omoni ke nyonso tu wana stade ekozala na construction ya boye te bon soki totali bien soki otali construction ya bien ndeko jeto eza na nsima wana place wana ezomona keno elingo azala mo eloko moko boye mais ezali nde batoilette balinga kosala bon lokola misala yango eshua ekendeka ndenge wana yango wana etikalaka isole ndenge wana mais wana eza batoilette na babiro ya vente ya babillet yango wana nakanisa bozomona yango bien mais nyonso tu wana ezali déjà misala lokola ekendeki na koavance te etu nyonso tu ezonga nsima alors moye mpenza misala esalama bien eza te mpe na ntango match ebetamaka awa ozomona bafrauder bazomata na bamire baza kokota bon bato baza kosumba pamba nakanisa bozokomona bawese partout tala salite na terrain yango nde nasengi mpenza na baautorité oyo ya bandundu ya kikwiti basala tout mpenza bakoka kobongisa terrain po toza na bagrande équipe eza na ligue 2 toza na asi futuka toza na fese makila bon badibumba mpe eya kobeta awa bagrande équipe ezouta kinshasa ve club mazembe imana banani babeta balo awa na terrain oyo mais pourquoi pas babongisa terrain tala nanu mabele na kati ya terrain zelo na kati ya terrain yango wana nde nasengi mpenza etant que chargé ya sécurité babongisela biso nanu stade premièrement kutu na koremercier nanu maire de la ville en tout cas na félicité longonia mpona nini ye nde moto achangeaki baporte liboso ezalaki baporte moko mpenza moye kutoloba eza te napesa bino pasi surtout bino bato ya sécurité moye te ozomona ntina butu baza kokotela biso koderange biso pamba mais lokola baporte ekota mais porte mosusu wana monene na porte centrale ezalaka ferme te ezalaka ouvert moto alingi kokota koti na ye alingi kosumbasumi alingi nyonso alingi kosala sali na ye ekoma sikoyo lokola bachambre bamosusu bazoya kosala kolalaka basi na bango na kati ya terrain oui ekoma surtout soko oyeba 20h 21h 22h ekomi yango flamingo oui ekoma place ya football bon ekoma flamingo mpona nini mpo baporte eza ferme te bo bamire mpe eza bien te bato mosusu bazokota likolo ya bamire bazosaute bazokota na kati awa donc moto aolekane vraiment ayoki mposo asala zongo na ye akoti siko wapi babetaka bale en plus stade ya monene awa na kikuti ebimisa bajoueur ebele lokola baekipe ya binene lokola bavutuka na makila akoti mpena asali mpe zongo na ye bon et puis mpe eza terrain moko ya monene ekomisa bagrande équipe baekipe oyo eza kolongola biso soni na kati ya pays lokola mazembe ve club imana akoma awa sanga balende tout baekipe nyonso to ya makasi ekoma awa mais ezali terrain moko bakonéglige te ezali nde terrain moko lifale babongisa yango ezala propre ezala soi ezala lokola baterrain mosusu po tokoyamba mpe baekipe ya bapaya ya bapays mosusu ekoka koya exemple baye na kinshasa baekipe soki eza ba 100 équipe ou bien 80 équipe mais bakoluka baterrain entraînement est-ce que terrain bakoya kosala entraînement yango oyo omoni ke en tout cas tosengi na baautorité ya bandundu ya kikwiti en tout cas basala tout pour na terrain oyo babongisa terrain bakangela biso bamire babongisela biso baporte mpe maire abongisaki ndeko jozozelanga bamasa batemi na bango na bafloda mpe boye tala nano exemple tala exemple kuna na likolo na kanisa bomoni bato ndenge bafandi sabudi wana eza porte na bango bakotelaka bazokotela wana bazofanda tu nakolakisa tala bamire mosusu kuna ndenge bukana nyonso tu eza baentrée ya bato kota pona kosala babiso na bango na kati ya terrain. OK. Maintenant en tant que chargé ya sécurité lisolo bapondo tomoni wana. Ibilanga banani. Bon bapondo wana omoni tala na no exemple.
bapondo wana omoni ezali bilanga moko ya baindividu bon baya basenga nzela epai ya chef sport bon lokola terrain ezalaki zamba trop matiti trop yango nde apermetaki bango ke bosala pourvu ke salite mosusu esala kodimine mpona kolongola basalite misusu yango wana nde batiaki babilanga na bango ya manioko wana mpona koelimine ndamba basalite wana mpona ngai nakoko condamné. Est-ce que eza malamu to mabe kosala bilanga na kati ya stade? Bon ezali mabe eza mabe en tout cas na kati ya stade babilanga ekozala te mais nako condamné chef na ngai te po chef sport soki atialaki yango po salite elekanaki matiti elekanaki ekomaki zamba bachimbriki okoboma chimbriki na kati alo lokola yamonaki salite elekani moto bakotia propriété eza te yango na permetaki bamama mpo bakosala jardin na bango ti na bajour ekoya bakobongisa bestade bakoya kolongola babilanga yango après babongisi yango nyonso tu ndenge esengeli bongo système ya alleluya 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 na yesu otongo na kati ya stade wa nana ta bon na kati ya l'église wana en tout cas mpona ngai pene pesanga na kamwaka mpona yango bon église ekozala na terrain te na stade église ekozala au grand jamais ekozala au grand jamais mais soki natali bien ekozala bango moko bakolo mabele bakolo mboka bango nde bapermita batia stade awo bon nayebi moto atia yango te mais ezaka bakolo mboka napesa na bandeko balo je songa mpe na beta bale napesa bandeko balo voilà continue yango wana nde soki natali bien ekozala bango moko bakonzi awa moto bapermita makambo ya église wana mpo soki ezala bakonzi te tala nanu lokola tala bamilanga ya masuba babilanga masuba nde ka tomona mpe na stade de martyr nde tomona mpe na stade de martyr babilanga yango babouteille voilà bilanga masuba tala yango nyonso tu bon soki ezali nde bakonzi ya mboka nde bakobongisa yango bon ezala makambo bamasuba oyo eza bakonzi ya mboka te eza biso bato d'abord avant ke tokondana mpe mingimingi leta biso moko mpe nao d'abord koyeba mpe koentretenir eloko na biso voilà parce que soki stade oyo ezongi mpena kitoko makasi omoi te ezala fierté ya bino bana kikuti etant que chargé ya sécurité il faut naloba ke kikuti bozoba elekani mpo ezala biso bato ya kikuti toyebaka eplace ya valeur te mpo esika boye nakoko bwaka masuba te nakoko ya kosumba te mpo nayebi keno ngai moko mpe nakende kotelema wana ngai moko mpe nakende kofandela wana mpona nini mpona kokende kotala match mais lokola buzobe elekani tro na kati ya kikwiti ozomonake moyeba toso ezali te surtout lokola ngai nazali en charge ya sécurité soki namoni mutu wana aza kosala biloko wana nalingi nakanga yo koyoka tala baintervention babiloba loba mpe kofinga nga kobeta ere mosusu kobambanga bamabanga mpona nini mpo nazosala intervention ya kosuba ya kosumba en tout cas mon frère soki tokomi na porte bokomona baniei banini tout mais koma nango mpe stade 30 jours ya kikwiti esika wapi bazoforme bongo bana lobi jeunesse congolais côté loisir ezala mpena ndenge elongo bani koma nango mpe flamingo moto osina libanda abengi na ye manzele tonton Freddy tika kobengaka mama Rachel tika kobengaka tonton Freddy kena tokutana ngana ba place kokutana eza ebele tika oyaka bongo na stade c'est très honte ke ba balo ezo bino na mutua en tout cas merci à trop en tout cas pour na wana il faut que le belango ya trop mais ba continuer ba ya ko bongisa na tango ba bongisi déjà ba monter ba mur ba nini biloko wana nyonso tout et kozala lisuté ba portes za bien fermé ba cadenas ba fongola baza ko tika lokola na ngai charge ya sécurité ba fongola porte za wana l'air na kangi porte l'air na zo kanga porte je pense que mutako kota te mais porte soki za ko tika la ka ouvert ndengwana ba to ba ko kota ba ko sala. Mais il fallait des fonds les à la charge à sécurité à Kanga porte. Et recoki à Batuba Bimaka, Tuba Bimi porte Kangami. Alors Moutumoya côté ça. Maintenant, côté sécurité, bien au moins, pour moi, j'ai vu Bola l'année. Bon, en tout cas, Moutala la gâté. Ngana sala ka journée. Na sala ka journée, moi, ya les atepo, les ali place moko. Ngamoko étant que la sécurité, je pense que ngamoko mtu na sala ka sécurité awo. Nazana mi balete, nazana mi satote. Et puis ceux qui naza ko salango, les autres nazo salango à bonne volonté. Moi na bombe la bino ezalité. Ezala ba primo yo, ezala salaire yo na jwa kangote.
ozosala propre volonté na yo? Oui, nazosala ngo bonne volonté tant que naza sportif. Bon, nabeta ballon, nasala sport nanga mususu. Alors omoni ke nalingaka te ke Thérèse à la salité boy. Ya mibale. Bon, lokola batiaki bureau na biso ya la police d'incendie wa. Bon, batianga chargé à sécurité ya la police d'incendie. Alors yango na mipesa kinyo surtout pona ko sala kamwa sécurité pe stade pona ko kengele stade. Ndeko chozo bena na sima na wana ndese ba miro wana zomona kutu na ba machine na fufu. Nzambe. Ozomona stade ndenge eza yo moko za komona na kanisa ozomona ba salité na stade. Alors biloko nyo surtout eza bien te. Alors nanga ici l'air naza ko agir. Je pense que vous avez n'importe quoi communiquer na senga na chef sport. Na binoto tia communiquer na porte, mutako contacter ko sumba ko suba, mutu moya subezate moya sumbezate, makamba ko pusa ba velo na kati banini ezate, na tia wana main. En tout cas boto chez zate. Ah, mutu soka sumbi na tango na zoko lukana kangaele na tala nini tu. Okoyoka ba intervention ko finga ko beta mabanga tout. Est-ce que bana ba beta mabanga? Oui, bana surtout ba garçon qui quitte na ba petit qui quitte ba. So kangi mutu asala mabe. Après bango bandi bosko babako bama mabanga tika. Ça l'intervention na bango ya ko bambanga mabanga ya ko finga tout. Quand même ba mamo baza na porte stade. Ko bimisilanga ba bêtise tout. Sale la biso toilette bona ngabino. Le stade des toilettes té. Le stade des ali place ya ko sala na ba cité ou bien ya ko sala ba makamu na bino. Bino lokola boza ko teka wana na porte. Il fallait beaucoup que l'administrateur ala ki sabino ba toilette boko sumbela. O stade des place ya ko sumbela té, des place ya ko subate. Amen na bango kuna ba mona kango kaka bien té, ba sepelaka na ngote. Il fallait que na tikela bango ta ba sala nyoso tu balingi na kati stade. En tout cas, eza participer ma batikela bango nyoso tu balingi ko sala na kati stade. Tana tiboye baninga ndete zomona ba jeune bazobeta babale esa pena kitoko makasi place o bakende ko sala bongo ba makamo ya mabe bakende ko sala kuluna bakende ko sala sone nini bango yo na kati ya terrain ya 30 jours na kikuti bazobeta bale na bango mais terrain eza na ndenge longo banite terrain eza mabe ya ko sala na te bongo to l'accès bino ba verser tout consort là mais terrain eza pena mabe makasi ba équipe minene bima lokola ba vutuka et puis ba makila na ba vutuka zaka na 2009 comme ça aka bongo bete zaka lina foot zaka bongo lina foot le comme ba Ligue 1 zaka lina foot à l'époque seriwana zaka vutuka makila so ba kitina kin ba beta na vita na imana zaka pena somo ya osaka na kutu te mais vutuka en plein les ala lisusu te parce que terrain vutuka kuta tambola na ba province nyo surtout ya pays akoma beta na ba mazembe abeta na ba vekle banini mazembe pas comment na kati ya terrain en faveur ya vutuka. Ça veut dire que nous avons une grande équipe. Nous avons une grande équipe. Quand même, nous avons un petit ndenge bazobeta ballon. Ça veut dire que nous avons une génération qui est en cola. Pour que nous ayons un susu, bayaya na bango basila ko beta ballon. Mais ce qui est très bien, est-ce que ba petit ndenge bazobeta ballon? Bazobeta ballon kitoko. Alors il faut terrain bizala kitoko, ezala bien pour na nipo génération yo ndenge zo cola, ba beta ballon kitoko. Pour que sport na biso football na biso ya bandundu ekende pe liboso tala na Ligue 1 tozana équipe moko te tozana équipe moko te mais lelo yo soki ba continue biso ba tie maboko na stade oyo je pense que tozala na ba équipe belé na Ligue 1 pour tozana ba joueur belé donc là le président Kakessa félicitations na président Kakessa pour yende a former ba cadet a former ba deuxième division et ça ko beta awa presque to saison mobimbo yo ba petit batikali ko pe maté baza ko beta ka football na bango to ça na ba cadet baza ko beta to ça na ba junior baza ko beta en tout cas félicitations na président Kakessa en tout cas na féliciter garçon wana asa courageux pour na makamba football mais ndé loko ka tozo senga bango ba continuer ba ko bongisila biso terrain ba ko silisila biso terrain na kansa yo moko journaliste moni salité za na terrain ba mur ndenge za no mal construit. Alors il fallait le loko kana 5 kana ba konzi ba ya penza ba sunga penza ki kwiti ba bongisa terrain pour ki kwiti ezali mboka moko monene mboka ezobimisa ba joueur ezobimisa ba grand joueur fait que nanu doyen Kabokolo abeta na fait club ba mona ye. Alors pourquoi pas to bimisa ba joueur monsieur ba kende ko beta pe na ba Léopard na makamutu. Alors ki kwiti ezali na avantage ya ko bimisa ba joueur ba ko beta pe na Léopard ba longoli biso pe soni.
Ok. Merci bien. Qui coûte un avantage à Robin Sabongo, joueur, il faire mourir maillot à l'Opara de la RDC, futur l'Opara Nabiso, et le col à Bakade à Vutuka, et Bakade à Makila, et qu'on appelle Malaming Bomoni Bongo, stade à 30 juin, eux amona qui coûte à la commune à l'Okole là. En tout cas, ils ont vraiment la condition Moro Yama. Ya rosara kutute na ebite so na benga ngoko monini ba pesa ngoko monyoso flamingo toilette publique et en tout cas les appena zambe suka pour ko sano bilanga mais na kata stade pardon na kata stade 30 juin en tout cas et logo yo fo elongwa ministre sport son excellence Didier Bidimbu kota la vraiment ba stade nyoso na 26 provinces ya RD Congo ko landela vraiment ko bongisa ba terrain lobi to organiser CAN neto mona na ba CAN ba Côte d'Ivoire ba Maroc ba équipe ne se bête à la capitale et qui n'a pas la province Musika qui coûte de Kinshasa 520 km. Ce qui va dire des nations pardon 4 nations à un stade il y a 30 juin qui coûte et qui n'est kitoko. Ba juste 4 nations na Goma 4 nations et puis la capitale et vous avez kitoko mingi mais ko bon ça basta tous na ba terrain tous na capacité tous capable d'organiser pe CAN. Pourquoi pas mondial aussi? Et vous avez kitoko. Les acquittés comme Makasoka Bolanele Baterre, vous appelez bien. Ministre Sport Didier Bidimbu, en tout cas, il y faut Hollande Lango, t'as terrain à 30 juin, qui coûte à Nenge Koma, en tout cas, participer. Merci à quant à moi, Watakin Lion de la presse congolaise, Nasuki Nanga Pona Mokola Lelo, en tout cas. Merci à mon équipe technique, à Sima Caméra, Nazaki Bongola Ndeko, je suis Mbungu, na Tchangoni Sanzamena Biengakaye. Et je l'invite aussi à remercier les trios d'enfer et les trios d'enfer. Un grand merci à vous. Pourquoi pas se remercier mes concerts qui est ici. Maradona, la plus courte de la presse congolaise, et sans oublier aussi Héloïse Moulele, la capriceuse de la presse. Pourquoi pas se remercier Prudence Ngimbi Original, mon ami de souffrance depuis Kinshasa, sans oublier aussi ingénieur Doba Sadissa. En tout cas, un grand merci à vous, notre réal. Pourquoi pas saluer artiste Coco Safou ainsi que à mon vieux Ben Bala, le Gaulois Stati États-Unis d'Amérique 001. Pourquoi pas se remercier mon vieux Charlie Wayungu, héros de l'ombre, il y a Maman Coco Majantima 001 depuis Canada, le billet vraiment. Papa Simon Foka, Stati à Paris, il y a Maman Cécile, un grand merci à vous. Et pourquoi pas se remercier mon vieux trésor lieutenant de l'homme, 500 000 valises à Bilamba, il y a Maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo Mobimba, na Pessi Binombote, et puis les natifs de Kikuti, précisément dans la province, il y a Koulou, en tout cas, Bazana en France, Bazana en Belgique, Bazana en Hollande, Bazana en Londres, en tout cas, Koyeba Hollande, la ming ancien joueur, Obakenda Bongo Libanda, Bozong, ça fait ma kansissima, Koyeba Hollande, la terrain à Bino, il y a 30 juin, et ça bon na Kikuti, en tout cas, Kota Langoboye, et Salinga il passe. Salinga n'a pas parce que vous tout cas grande équipe Makila grande équipe en tout cas son excellence ministre sport Olanda Brani Kambo toujours lui sur Nicolas qui fait ça radio on se voit la prochaine bye soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisanga na mulili opesa lilo